Mbulamatari ya RDC elobi ebakisi lifuti ya basali baleta na 30% banda sanza e ya avril. Ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou akundola kiete bakondi bakitisaki IPR tompako basali bafutaka impôt professionnel sur les revenus. Seni elobi ete cour d'appel e bwakisi kombo ya bato tukuminei na minei na tukuminei na sambo ya bae basengaki bobandeli ya botali ya makambo na bango po bazala na maponami ya bakambi ya bituka miike le 6 mai. Tribunal epesi elonga kaka na bato basato. Bakeli mibeko baike ya Nord Kivu na Ituri basengi na Assemblée nationale kozanga na likita pona koboya état de siège na Est. Mampinga ma RDC na ya Uganda masangisa maboko pona kobundisa pe kosukisa batomboki kasi pene na mobu moko mosimo koki.